Des émissions en anglais, je leur ai expliqué le tout. Ce qui est là est vrai. Et puis, ils ont vie à Moutou. Nana kota vie à richesse. Toi, Bala, t'es naïf. Toi, Zarana, pourquoi les gens veulent aller toucher la vie privée à Bala? Bon, bango bati ba photo ya bana, bati photo ya bana nga, bati ba photo ya batu, la famille ya batu dans les vides, bazina ba mama rose, c'est pas grave. Mais ba boss allez leur monter, Dieu paye. Tout ce qu'on sème, on le récoltera. Ata le loté, lobby. On comprend? Batu ba kena si matawa, kende puna de leti popoto zoi, bazwanga. Kale bazana. En fait, permettre de faire un côté ça. Notre surprise d'aujourd'hui. Oui, l'ingande golangai. Man. Ouais. Muto soigné na yete pourquoi so bimisa yi soigné na bato ana te journaliste oza ko incriminer mutu o bosa na problème te ngana yeto soigné ata liboso nzambe nzamba okote lo te na bato ala nyoso zo balo ba ko mona ngai esi yo mona ngana soigné to un problème particulier awa ngana pekisi mutakala wana bimisa te faut pas penser ça merci oh mais awa na oloba makambo na olobela satula zanga satula ozo mona wana c'est moi. Babimisa mutekela ya penela eso bi combien de batu balela mutakala oyebi batu mususu banete bamanike beza batu mususu bazala osaleli mabe me batu molela oyebi ke na tangi na ba commentaire batu ba ofinganga babisi ba compétence to linga yeka bon to sepeli na yazala la yeka bon pour ne manike alobi il faut changer nga ba ndiminégisté il faut changer le lomo surtout si je n'ai pas commis. Voilà. C'est le gens. Ok, on a vérité. Je l'ai félicité parce qu'il y a ça les Camerounais dans le Nena. Peu bango peu baïba te kande konanga. Yo 17 ans à Yaka. Au PDC peu monte mon gars qui est comédien. On t'a soutenu pour les corporations na bino. Mais bino baba comédien. Makambo alobaka nani ba comédien ba inaka. Tokotela kiyo. Lelo yo pour les vérité, il fallait tout changer le roman bon. C'est net 17 c'est dans kai. Toi un problème. Je sais pas. Et puis il me reproche quoi? À reprocher parce que yo kota makamba batu ou peut makamba. Na komi makamba batu te na lobaka de vérité. Abi parle ba vérité. La vérité te pour makamba lobe ya lokuta. Bazo finga Fabregas. Muto a fingi yo muto eza muto a uta na orchestre na yo. Po ayebi bo ba problème ni bozwana. Shomi. Otiki shomi okomi na oko finga ka Fabregas. Okomo est-ce que yo sali mutende prophète azabo oko finga muto pena bono. Eza normal te mutema mabe tu es écrit. Fing ozokoka ko finga muto ya finga ki ote pona ni. Finga ye yango tozoloba. L'infraction est individuelle. Ce qui est salé mabe finga ngai ko finga ba oya ngai te ba na problème te na sona na yo tozo sambwisa ba sala na nzambe nga na sona net bato ba osala nga be mission na soni na ba richesse sali là net de 16 disa benga na poto de leti na zo ya to sa muto bo surprise na sona na yo au contraire fanatique na nga lelo nde na longwe po lokola a bandi ko finga nga moins qu'on a supporté les exact yo papa ba ko sa biso. Parce que moi, je te regarde droit dans les yeux. Zambé, Azaya Bissonos. Ce qui est aussi révélation, n'a point moko. Si quand mon ningo perd une révélation, n'a point Zambé. Et vous trouverez des prédicateurs qui vous disent écoutez la musique du monde, ce n'est pas un péché. Montre-moi le verset. C'est écrit où tu es un perdu, un païen, un sorcier. Mais ngana au conseil en tant que mutu oyo bakan condamna. Zonga yo moko ko me présenter na Canada, yebsa bango na innocent. So baboyo bakotso na biso nzambe oyo ya yo soka za nzambe ya solo asekisaki yesu troisième jour batie basoda na porte abimi yo pe tomona yo obima nzambe asala miracle ya sorti soki mpe osalaki pite yango donc bakondane yo ovandi opeye prix ya prison na yo epi oke okimi me bana na yo baza wapi arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class
VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bienvenue chez Haïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde dans votre émission Haïdor Show. Une émission qui est présentée par moi-même, votre Haïdor Bokwala, le Brésilien. Vous nous suivez dans les USA, Botalabiso dans Paris, Botalabiso dans London, Botalabiso partout. Bonjour, bonsoir à l'heure à laquelle vous avez capté Biso. Vous nous suivez sur Haïdor Média Télévision et pourquoi pas aussi Africa Elengi TV. Déjà de bons séjours, bon voyage à mon frère ami Mike Dokamba. Ozabongo kende mo bembo na kati ya Turquie, bande ko tu ya Turquie. Boyambaye mabuka kofongwa ma archevêque Nabino azoya wana abond et di forme azonga na bakoli ndenge za la Cédric Ndozi papa na Manassé
Pasteur Pierre, alors t'as moi WL Tainae, moi collé ça la vraie. J'ai un grand réel plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous un homme dédié au Boébi, pasteur Denis Lessé, pasteur l'homme des pétages, prophète de la nation. Avec lui, Torosola, Mambo et concernés, Banana Nzambe. D'abord, premièrement, on le reçoit attaquer un homme dédié. Vive vos commentaires. Bobi Aïdor, Bokola, Touré Marasso, Yami, prophète vraiment, toujours à moitié, toujours à matière. Surtout, décider à courir envers, c'est aussi une façon d'édifier les enfants dédiés avec des vérités où Madame Noranae, Oyo, et belé, bazora courage. Yarobi Bissa Yangote, Nanzela, pasteur, prophète de l'Est, pardon, tous à rappeler, édifier. Merci à vos appels, merci à vos suggestions, à vos commentaires. Et on épée Sarabis au courage. Et on continue toujours au Salamoussa. Derrière la caméra, il s'appelle Richard Atessa. Régie finale, Berli Vengamete. L'émission Lelo. Et ça, une surprise, Oyo, pour découvrir ensemble avec le prophète Denis, le prophète de la nation. Bon, voyez, il y a des surprises à l'émission d'Addition Allélo. Sans plus tarder, si Richard est complicité avec moi, il peut déjà nous ouvrir les champs pour dire bonjour à notre invité d'aujourd'hui, l'homme dédié. On a une surprise, Lélo. On a une surprise. Ah, non. En fait, on permet de nous avoir un plateau. Oui, avoir un plateau. Nabi yo aussi passe à étape. L'émission modernement obi Nathalie obi Aïdor obi na Vincent obi ils ont leur monté gros l'éclat sur ngai. Ataboti na moni boye mis vidéo na sextape déjà na préparé esprit na autrement. Ouais na ozela. So ba bisina so les ngai na ondima na sengi peuple pardon. Merci. Boni santé. Mais il faut ya kala. Santé ça va. Et bien, on a une émission, on a plein de réactions. Ça vous fait comment aujourd'hui, tant que bateau Moussou, c'est pas bateau Nyoso, Moussou Bazo, qu'on félicite comme modèle, au moins vous avez le courage, pardon, Yacobi Missa, vérité plus haut. D'autre part, mais papa, toi bateau, erreur, pasteur, salaka, bangaba la uksa bateau, qui va extraterrestre, toi bateau. Même Jésus a Ganzala. À mon dire, ils étaient abattus de salé l'autre pour une période nangote. Mais comme il y a un Nzambe, mais il y a une période à venir botate. Donc il y a des gens aussi comme ça. Donc Nzambe a mutu. Nzambe tant on latin zoto amutu amutu. Mon nzoto so latin des faiblesses. OK. Donc il y a un sang on a été à l'angoué tu vas suspendre. À l'obi yo voilà 4. Donc ça dit Babé Batou, la bête va naître belé la couva. Bon, il s'en a ce qu'on a pour la botte. 25 ans, là, nous on a passé. Bon, va suspendre, mais balongo l'été. Pour va suspendre. Balongo l'été comment? Mais là, va secret à tout monsieur. Il y a le bien au fond de tes papa. Bah, il va n'être. Il y a des journalistes, bah, il va n'être. Nous va passer sur Evan. Bah, on va ça, on peut va Evan. Donc, c'est une façon de montrer que tous à Batou, mais toi, Bansali Anzam. Né aux journalistes, né aux maçons, ça dit, ils ont Moussala Nabiso. Mais nous avons une vie aussi. Nana Bana, Nabena Nzala, Nabota Rapé, Nalela Rapé. Donc, un mot on est humain en fait. On est humain. On est humain. Il soit là la croix. Pas au capé pas si. Ah, il passe, il met. Il y a ça, Nzambe a ça, Nanzoto, mais jour on a Nanzoto. Donc, il passe, il va bêter clou, va bêter, va film, il passe. Et c'est cet aspect-là que les pasteurs n'ont pas donné aux gens. Que tu les la rappelles, tu souffres rappelles, tu loues la rappelles, tu lis la rappelles, tu bines la rappelles. Donc, tu as posé un peu au bateau, sauf que tu as sali. Donc, mais normalement... Alors, il y a deux phases. Où tu deviens hypocrite, ou bien tu restes vrai. Ou tu restes vrai, des fois, ça ne dérange pas, tant on a trop vrai. Oh, bah, tu vas juger. Mais au premier montage, juger au Balamoko. Ils disent que est-ce que le prophète c'est vraiment un homme dédié jusqu'à là? Mais Bolanda a direct. Très bien. Ça dit que Naza vrai. Sur tous les plans de Naza Bondé, Nanda, on a une relation, Nanda, tout ça, tu as un moko. Mais sauf que il faut plutôt bien avec ça terrestre. Donc ça terrestre, les bateaux va regretter, mais bien avec ça tu as dit bah ça les ensemble. Il y a un respect qu'on donne, oui, il y a tout ça, mais respect on a pas photo mériter. Il faut travailler en haut. L'hypocrisie. La sincérité. Sincérité, bah toi auto ça et bah tu vas comprendre facilement. Le menga ça na matongi. Na bord papa oui. Oui, na ke ba benga na komiana ah. Na kanza ba to sika na mu ba tu su pétage. Passer na biso ah
ceux qui n'enseignent masanga air wana mbela ta deux camions ya plus na melana nga vino bosiko me ba elinga ba oyo koma na oyo nani te tala ba nini na mutu eza na mwa ba solonete ya bière boy Bavaria tala camion tondi ngai ba ya minga na super micro na bisi ba nga pe na ye ko commémorer papa Emba azali pe sa père mutalaisa biso elamba ba nini tout ça. Vous aviez très bien. Et puis na yebisi bango bonga na ye pona bino na hypocrite te. Ouais. Na campagne na le 31 na matonge boya na profiter quand na l'écrit message boya le 31 na imka na de 12h à 20h otoya bandumba ya matonge boza bandumba ouais batuna ngata bandumba ya matonge boza ouais pétage bazala yiwana nde bango bazali na couper ba na concert des Zimbabwe on non ndenge zana ba Peter ouais on est là tout ça Bachege boza ouais tout le monde était là et ça nga bien moko donc basepeli ba ya minga ba encadrer nga ba minga na bar mo sus na bar wana tala milinga na biso milinga zinga na kende pa ya nani oyo PDG mon boy chez moi na selenya ba ya kwa alors boss moaza wana opesa comment na est-ce qu'un homme dédié pe au vendre na bisikana un homme dédié pe ngana za na arche de Noé na lingana bato mabe na malamu na ke komela te na ke si chate mais na ko condamner bato si chate na keinde kondima bango na bisi bango na ye ko luka bino babie mutu na biso bayoki nga pe to sali ba sefi ba nini apenga na ke bayo tikanga na mutu kana ke. Les souvenirs que vous gardez de Papa Wemba parce que c'est un homme social social à respecter moi sineti na suka mage banzozingi na ma babiloka mike mais azali quand même fidèlement na pesa mama zone azala yiwana et puis a révolutionné ba jeune sur le plan bachegé banini a valorisé jeunesse makasi et puis il était un battant si na dernière minute a couffé na champ de bataille. Wow, ça c'est donc c'est quelqu'un à Boti Kester, à Boti Génération, Maridi, Batouana, c'est un papa qui a mis au monde. Aujourd'hui, il est le motivateur aussi. Il est le motivateur et puis dans CP, dans le ministère qui tue art, à Biba au studio, moi, mon nanda quoi papa. Un studio, waouh, merci beaucoup. Là, studio, bon, tu peux bana ba vendre. Il ne peut pas comme ça, sala. Bon, zo beaucoup de studio nanda quoi, mon quoi, ça y est, n'ango na kit. Bozoyer bosa les studios ou bien botier studio ana mais bosombi famille ndako mususu normalement ça c'est homonité ça c'est vrai ça c'est yé papa batiko bana ana bana belé siko mwanda kwana de sala bango référence bon ça va botia nani bosomela bango ata mwelo mususu immeuble ata à 4 niveaux ata 3 niveaux comme ça bana baya kawana sincèrement c'est une bonne idée demande on a peine à 5 et puis ba PCP passeport diplomatique en poste posthume papa ouais ba tela ngo likola ke nani na tombe na so yo bébé ba mais ba coller ngo ba tsango ata moi vitre mo ba tsango ga wana ela tsango ba tela mais il y a fait déjà kasi ba tela ambassade à poste posthume ezalaka Aza hero, mais bâti les scona oyan. Un passeport diplomatique. Oui. Dans ta ambassadeur. Les les autres continuent les artistes ne meurent jamais car ces œuvres resteront immortelles. Ça vous ça lui on est les tomoni tout la mukina tongo botomoni une photo ils ont circulé sur la toile de Kofi Olomide et Félix Oisé quoi. Après des années bon après propos il y a Félix qui si nzamba roya ti yezo roya tout moi bon fin le mutu il y a pas de surprise dans le monde mais où mais là problème mais ça bazana na photo te problème yande où mais là les amitiés moi mais na mona moi depuis kala waze wazo approcher ba mi balé tani lobby ça lit bien oui ensemble oui et ça on est ni comme on a bon eza esengo mais ba umisango Mutenda baby saté. Vous voulez dire quoi par là? C'est un message caché. Bon, na lobaka ke Kofi na waze quoi. Lokola bo bandaki. Nde boyokani. Bo mela bongo libela moto a provoqué conflit. Vous la penzembo.
Ah, baza benzem. Kofi na wazé quoi. En fait, t'as fait. Ouais, là, moto, donc il y a somme, deuxième. Yo ben Kofi a voix sexy. Na mukwa bongo pe za voix pe bien. Félix wazé quoi. Ba ça la duo, et ça bien. Yo. Donc pour la paix pour na oza au louer initiative to idée wana. Oui. Parfois j'ai une question, les lobo pe ça tout le monde baza ko retoyer ba passeport diplomatique na ba artiste, tout le monde ba participer na notre champion boxeur. Na habité pour permettre une question examen mystique, c'est entre parenthèses mais au moins na tout nango. Si aujourd'hui va décider ba pe ça Pasteur Nzambe ya pasteur. Ba pesa des personnes en attendant ba ça la DD. Ba pesa Coutinho Fernando na ngai. Il ne va pas succès. Quand succès les ambassadeurs. Ba pesa de Coutinho. Des pasteurs. Un passeport diplomatique. Après ngai après balandisi ba vie nyonso ba pesa. Raison ni ba pesa la prophète. Mais nga mutuna na top na ministre pas ba passer. Na eza na pétage eza na nini nga muna na succès ndema niki pa na succès aux ambassadeurs culturels ambassadeurs des prophètes ambassadeurs prophètes ambassadeur pastoral passeport diplomatique après ba pesa ba vie mususu pour continuer à kufi akomi infirme pour na musala nzambe il a combattu et quelqu'un qui a combattu pour le pays il mérite ça alors vous ngai ce qu'on a un petit Coutinho ngai après Coutinho za ngati yeba masane za ba Sony banani ba vemuto tout ça siko après bangona yo soki moko na bango génération asi faut pas quitter pete nga génération mi balab nazana entre bangona génération mususu ngana na kati waka Kofi donc si on pesa nga inter passeport diplomatique ngana za inter ba pesa nga ambassadeur Denis Lesi nde ba pesi Kofi na génération ba nani yo nga pe ba pesa nga passeport diplomatique oyo pos Coutinho aza déjà te ye mutu abanda makambo oyo Coutinho faut zoa papa mutu aye nani mutu nanga ye aye ozokanga Coutinho mutu ayela biso makambo église to ayi ba groupe de prière ye mutu akomisi groupe de prière comme église ye mutu amemi biso luxe to ayi na biso bato bambonda ayi biso instrument et puis amemi biso na cité ciné palace jour à mariage à Coutinho $20 pour kota mariage mariage batine d'invitation Coutinho a sombi yeba ofute pour bato otala ye $20 plein batuti liban mutasala ngote mutasali chaîne chrétienne à liboso mon premier ye autant na ba print na ye autant na ba print na ye abe sanga mutu Coutinho donc à quel stade bato ate atiki ba vide na tout nivier abi omoni ba vide wana ya on est bien inspiration au kelo ti a tenu si débordement donc c'est comme ça avec Coutinho il a la foi et puis il a peu sincère na makambo na ya lobaka vérité ya mbongo tout ça c'est ça donc s'il faut donner des passeports diplomatiques on donne à pasteur Coutinho pour yaza génération mais par rapport à succès de l'église l'église a un succès macal yo mutu na succès mais l'église a un succès macal ça ba été église la vérité par rapport à tout le monde a cité Bethel arche de Noé Bethel les a succès c'était Moïse n'a succès la Bible dit je rendrai ton nom grand Dieu a été na rendre l'église grande comme on a gagné l'église. Denis Lesi. Pétage. Et c'est le pétard, vous êtes là. Ouais. Et c'est le pétard. Oui, mais le nom de cette invitation aux États-Unis armaté. Yoka, bato. Babi ataba to on di moté, ba pétage biso to on di mao. Église munene ozoya na nani ngabi 3 personnes. Pour ma presse na yo. Si on a la presse et puis na Zanagad. D'accord. Balobi nanga olingi hôtel ngabite hôtel ba otianga ba caméra. Balugela appartement. Yanga mona linga ba contrôler ngate. OK, olingi ni sisi ngabi bon moi eloko ya otika na ndako. Na boyo otanga kombe kiza boko no buka ngakuna na otanga te. C'est comme cela na suffisant na ndolo mais na profiter pena que ne pas passer à invitanga wa liboso na kendate États-Unis. Donc yebe na invitanga na kete. Mais obuka state ya. Nani? Yoso kitina state. Kasi faut na inviter bino ba manike ba tutu faut ba ya na ba lokamba. Conférence de presse. Avant la kende kasi tout ça ta pas jugulat. Pour faire même là on pétage. Pour faire Denis Lesi. Avant na coach invité, na coach surprise na ngai. Nento sur la loko un peu rapidement. Tout sur l'angle vraiment. Aujourd'hui na Tali Matea
Babarake, bino vous avez exemplaire, vous avez représenté à Jésus-Christ, vous avez l'image de Christ tout le monde a bino basala nzambe. J'ai suivi une prédication il y a Moussa Nzambe le roi un prophète Mukendi au Canada en disant que ce que moni Moussa Nzambe azozo tango ko nzemba il a cité même des noms nzemba ba Kofi ya ba Fali ayebi onde. Là c'est ça non question. T'es pas Moussa toi yeba pas toi là. Continue. Ba Kofi ya ba Fali et puis azo kangamana batuana c'est que mutuana azana Nzambe il est déjà perdu. Il doit se repentir. Non. Prophète Mukendi ko Mukendi wa combien de prophètes était au pasteur Mukendi. Ah OK. Pasteur Mukendi au Canada. Ah yete bekete judge. Mbelekete judge tu veux question là. Mbelekete judge tu veux bien. Kasoke se moyi manzanza buzu pa do ba yema abiete. Ya za le so opesa batuta. Nandeni. Mais il y a viola moi aussi. Papa, tout le vérité. Tout le bas. Kosela makambo. Justice canadienne et kosololikam. Justice américaine et kosololikam. Le bas ya biso. Oui, déranger au point. Non, ouais déranger ngate. Ngana ko continuer parce que ngana arche de Noé. Yeso ayeki pe na bato ya mabi. Ouais ba ngode. Yeso ayeki pe na ba pharisien. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye ko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata putu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pogo bika ko ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete a ko répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soki kanginga na zongala te, ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga ye. Kolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia. Nzamba Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomete na bwaka ba pantomete. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, aux contrats, aux vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboé, Mokolo compagnie Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse, a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé, Nion sort, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah, docteur Baïbisanga, il faut locater. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital. Baïbisanga, il faut locater. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, avant de tirer le nayo, on a été dans le temps de bouche. Moi, nayo comment na nani? Nayo ko le bi moi na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nakangika lito oyo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh madame pusi mutu telefone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto. Mukendi c'est un pasteur mais il n'a pas le leçon à donner. Au moins justice canadienne et la justice ya solo mundele a ma bé mais Mondele a zalakana vérité. Mondele a respecté moi si d'abord. Pour ba souffrir dans la guerre mondiale. N'a expliqué pourquoi balinga moi si ba protéger moi si
Pourquoi? Parce que moi, ça a fait trop dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Yango Mundele, pourquoi il est béni? Parce que Mundele a protégé comme moi. Mouto a nyoko la comme moi. Et ça a bien été. Parce que moi, si mouta boti biso. À part Adam, exception Adam. À part Adam, tous les hommes qui sont au Babotamina, tous les qui n'ont pas de basi. Yango mona sozo zoma basi, il faut beaucoup de tact. Alors, Mukendi, papa nga bafunanga. Bafunanga, bakanganga na kimate. J'ai assumé. Si babimsa. Babetanga 10 ans, balobi ki a souci de maltepe, baketi bamoni ke na bango ba corriger. Ce qui Congo kutu na bangiti. Pour ne Congo ne okobanga pour Congo bako beto eloko ka boy dans les vides pe OK. Mais Mundele aza toujours na parti à justice. So OK na poto, vous amuto tambola na mboka minene. Au moins a paralytique ba respecta parking na. Ana ba appartement na ye bako memango ndenge mutako matape ake ti akomi na chambre. Ça c'est vrai. Ako lamba ataza la maboko te ba salaye en sorte ka lamba alia à vivre complexité. Donc Mundele atia eloko nelo na place. Canada ils ont un défaut moko kaka moi okobala moi okobimana moi ba autoriser. Autoriser ba bloc bon ba pédophilie. C'est la démocratie pour na bango. Mais biso coutume na biso na ba na biso ko sa biloko na. Allemagne pe ba longoli eloko to benga inceste. Mama ko bala mwana ko bala mama na. Afrique du Sud adultère até. Yo mwana Afrique du Sud. Donc bimana o ndozo monana. Donc mboka mindele ba comme na niveau mususu. Mais côté investigation, côté justice, papa, so ba kosi 5%. So ba ken injustice 5. Pourquoi ba kangi ba passer nyonso te? Ba passer nyonso ba te ya lisumu te. Ba passer ro ba kondana ka lisumu tronde ba ba koyaka na masumu. Oyebi Jimmy Swaga. Na afinga ba tu nyonso ba pécheur. Mais Jimmy Swaga koyaka. Na ndumba. Bazoye na voiture na ndumba. Pe bakangi na ndumba na mukilio ko laksa batu yo amusantu te. Mukendi bakanga ye na viol. Ba condamné ye. Mukendi abimi na robe ya basi. Tuba ya ba musulman. Comment abimi mboka? Awolobe akosa bisute ke asali nani aveuglement te. Abimi na mystique moko boye ato alata bilamba ya barabe to bilamba basi ndeto yoka abima. J'ai beaucoup de respect pour Mukendi prêche le péché. Mais la sainte doctrine, ce n'est pas le péché. La sainte doctrine a 6 principes. La sainte doctrine, c'est Hébreux chapitre 6, verset 1 à 6. Hébreux 6. Hébreux 6, verset 1 à 6. Bible le Bible. N'étendant pas à... N'entends. Oui, bien que... Il m'a dit fort, hein? Il m'a dit... Ah! Oh! Na respectera-t il par mais si il y a mon on dirait Adam cousin à Jésus zela na nous zela Hervé en collé zela yo linga provoquer nga trop na tika ngai na za nani Cédric Ndozi papa na Manassé omoni passer Mukendi avec beaucoup de respect que je lui dois. J'aime beaucoup l'andimarae. Mais côté erreur, collaxateur à Moussantou. Il a dit que le chrétien, tout ça censé à quoi musique va profiter. Papa. C'est ce qu'il a dit. Avec les pauvres, sois pauvre. Avec les pécheurs, fais-toi pécheur pour gagner ces gens pour Christ. Bible lobby. Paul Moutalobi. Avec les circoncis, les incirconcis, je deviens circoncis, mais je ne suis pas incirconcis. Avec le pécheur, je deviens pécheur. Tout ça, c'est pour les gagner pour Christ. Jésus n'est pas venu pour les gens bien. Jésus est venu pour les publicains. Qui est pharisien? Mais pharisien, de monde ba oboma boma biso ba menacer Moïse ba biso ba petit Alvin ba. Qui est pharisien? Mutatia mutakala liboso atiala Yesu mutakala. Mutakala boso to monango. Mais ça va pharisien va toi sur mutakala. Mutakalisation. Mais ba mère pharisien. Pharisien de nan. Bato ba l'axe aspect a que bazan en Nzambe. Bazan la droiture. Mais nakati bazan en pas hypocrite. Ce sont des pharisiens. Et un pharisien quand il te parle, le pharisien il travaille l'extérieur.
il travaille le langage. Au moins, les gens vont passer aux gens. Ça dit, Bango va travailler tout le Liban. Alléluia, Dieu est trop grand. Donc, pour eux, il va falloir des démons, Kofi, des démons. Mais il va lire un bon là-bas. Oh, bon, parce que Marcelo, Albaï, Batunyoso, Balongwa, oh, Baboira na poto. Bazonga, Baboira Mekana na bango. Offrande ya salamate na poto, ba muto aza ngunda. Te, bateau ya terre na poto, partout wana. Bazabana. Bangunde. Oh. Mais nani Joseph Azaïna. Ngunda. Joseph pour comment premier ministre Azaïna. Ngunda. Et c'est wana mbogane. Aza ngundere. Aza que esclave. Qui refuge quelque part. Ah bah ça il a commis. Au moins il va te belé en zamba une parole. Hein? Jésus est venu pas pour les gens bien. Jésus est venu pour les brebis égarées d'Israël. Mais on va les gagner comment? On doit les intégrer, on doit les infiltrer pour les ramener vers Jésus. Tant qu'on a combien par 007 par exemple, alors peut ça limiter. Il y a hérité ce que vous mais malgré Babylone nous devons donner le temps. Bisous va passer toi là dans pétage. Bon aussi go bango. Et puis na quoi comprendre pourquoi besoin les oka. Les Okapé Azaki avant hier. Il y a un grand pasteur qui était au Canada. A outi sur le pas de Jésus par Charles Les. Comme on est les Oka. Na minute tu as commis représentant légal il y a des protestants na CBB côté à Semendo. Na Maindo. Mais les Okapé ba potaye na niveau moko mais ba potaye terriete. Il y avait des choses. Il n'y a pas le fumer sans Même si même si j'étais pas escroc, mais il y a quelque chose. Quel était là? Il y avait un truc. Ça dit, l'État ne peut pas venir te prendre. Au moins, sexe à moi si bako retravailler reconstituer les solo si ba sali au examen. Ba comprendre. Papa batozo ça la bazu momi oya ezali kala en Égypte. Bakei ko lukan basali betude pe ba calculer que oyo abimanga na neboyi ba vestige wana ba mikwa adene zana mikwa ça dit kinduma na poto ba ozwa yo ato wangani pourquoi bakangi ba passer nyos il y a qui liboso les oka tout na ye ayebi qu'est-ce qu'il fait les oka amusakata ndeko nanga propre kaso na bosan tout monde impossible amena zoko ate nkolo na yebisi okokima. Wow, beta nkolo ayemba na sepeli ko salela yo na baso ya basakata na mipesi ba canadien bazoi to wangani biso so po amutu na biso mais to yebi ke moi lisolo ezalaki parce que bango balakisa ke bango basumuka kati yango moni nzamba sambwisi na ba pasteur ya l'église a série oh alléluia mon Dieu alléluia oh Jesus lokuta to monaki ba mibali na l'église wana o mona été montage des images nana image moko image yango ba pasteur ya ba église ya ba français wana que ya Kinshasa na pleki na kati ya kilte bo cher ba kiti na cher na sebo mibali na minute na ngwa na otibeta minute voilà Mokendi n'a pas de leçon à donner aux gens il prêche Théa Liloba calmement est-ce que ça a qui m'a bé atei mabe parce que il y a yebi kofili abi kofina fali wa te ayebi falinde po fali amona moké par rapport na il y a yebi falinde. Et on est venu mon jour wana aloba abi a fali alobi kama solo abi fali biso to benga na ba mari de nuit na ba femme de nuit yozo senga na nzembo ya diputa dimelanga lokola femme de nuit ngana kangi na ndeton alobi vérité mais ayeba kinde c'est qu'à soit temps yoka ayoka kiti ayoka kiti. Alors qu'est-ce qui a poussé donc, les gens les problèmes de les Mokendi là ils aiment montrer aux gens qui sont des saints. Normalement, on va mouka Syrie à côté. Comment ça? Mais c'est un criminel. Ah. Papa, si il va condamner la justice, Boké n'appelle, va condamner. Et là, tu as commis l'erreur. Si on a un folle boy, Abel c'est un ministère. Papa, on a des laisses. Si on a ça l'erreur, on a
Au contraire. Mais pas qu'on gagne pas wat. Andeni. Oh, mais n'engagez pas sur bâti Interpol ba ozoait. Yo ngandi ba olukete. Alors s'il était innocent. Oh, ba condamné mutu yo lubi innocent de. Nabi awa, ba surtout congolais. Aza innocent de parce qu'il y a pas dans Canada. Atiki mwasi. Atiki bana. Il fallait assumer. Jésus assume pota. Jésus assume ba beta makofi. Magé ba ça le jugement lokuta. On l'a pas tabassé? Est-ce que Jésus a consacré? Jésus était innocent. Le seul qui n'a pas commis l'erreur, c'était Jésus. Pour bakangiye, ba preuve à ce quoi qui. Mais à qui maté? Abi moi, je suis là. Prenez-moi. Judas PCB, je suis là. Un homme innocent doit aller en prison. Son Dieu doit lui montrer qu'il est innocent. Dieu ne prend jamais un coupable innocent, ni un coupable, ni innocent coupable. Au moins, on ne peut pas abîmer prison. Preuve, moi, que le Koutamo quand quelqu'un fuit la prison, il n'est pas innocent. Alors, qu'est-ce qui a poussé les gens directement à tailler, à braquer, à mettre dans le cerveau? C'est pas aïe vérité à tailler kaka batunde mutu ba braquer. Ah ou anga siko na lo bataki prophète des nations. Par rapport na yi. Babozo mbaba mort pour na bango eza biloko yo c'était l'homme de Dieu prophète royemba banzemba ba falité ba gaster la vérité té na ngai na yemi fali na yo sali viol na na mwana mutu balama so ba boba pesa biso ba cadeau nani mutu ba pesa cadeau facile. C'est très fort. Hein papa, c'est très fort. Ouais. Na yebi gazo luka gaz simananga. Bon yango yo na pesi yango. Mais na lobi boyi, j'ai beaucoup de respect. Tatou abinate? Abina fa. Yamado abina ngode? Abina yamado. Do tatou. Na lobi hein. Na tout na yo. Jésus ka ozomona. Ba yana ndumba. Yesu abani. Ou asumukite. Abamba libanga. Nous sommes dans un monde compliqué. Si tu ne comprends pas l'autre, tais-toi. Nous ne sommes pas dans un monde d'insultes aux autres, non. Avant que Paul Mukendi soit là, il n'y avait pas des églises. Il y a combien de candidats quand dans Canada quand tous ces gens qui étaient avant lui. Le problème des pasteurs, c'est détenir vérité. Non. À l'un, il a donné, à l'autre. Ndebo journaliste awa ndepeto kena wenze mutamuta na foi na esika akendaka sinon lui il allait avoir la plus grande église du monde. Ça c'est vrai. Il n'a pas tout le monde ayena kisa ça mo pesa baloso pour batwa une église a pesa basaka loso akena ministère d'aide pourquoi banaya bandanga na Canada mbongo bilibili ya zona Canada ayaka osala loko na mboko te tala tout ngai nazo croire na yi mais place où yeux et révélation té moninga muso azui respecter révélation père moninga ça c'est vrai. Toi tu n'es pas Dieu. Il y a 6 principes de la Sainte Dionys. 1 l'abandon des œuvres mortes. 2 la foi en Dieu. L'abandon des œuvres mortes, ça dit place l'issoumu il faut le condamner. Mais encore bana du 1er au 30 cas l'issoumu. Il y a ce qu'on appelle la foi en Dieu. La foi en Dieu, qui est ce Dieu là? Koto musuba obenga mukuna oya kufana a nzambe. Mais to moni nzambe akufi. Papa arrive à menga, ope akufa. Na peut-être chose comme Dieu mukuna. Na Dieu samia zaina ngasa na suka. Bato ala bazabana. Alo ba nzambe. Mais quel est le Dieu qu'on doit prêcher les gens? Il s'appelle qui? Bato so obenga Yoshua Masia. Baptême au nom de Jésus, babi Jésus amabe. Makambo za kili. Babranamis balobi non. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Ça dit, on doit prêcher quel est le véritable Dieu. Et on donne aux gens, et les gens doivent croire à ce Dieu-là. Là, il y a un miracle, la foi, et dans la partie. Troisième principe à cette doctrine. Bateau bandi melinzambe wana. Il faut même bango na baptême. La doctrine des baptêmes. To même bango. Passer à côté de mon baptême, à Tcholina yena bandi. Akufi. Papa aussi yoka mais na kina weza omona onde c'est que baptême on est musuni c'est ça musunité c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Baptême il y en a 2 d'eau et d'esprit. Comme au robana baptême d'eau comme mutaro banana esprit après aux d'eau. Pourquoi bah ça baptême? Mais muto a su baptême t'as encore allé là point d'interrogation. Jésus est baptisé pourquoi? Pour ces gens-là.
mokolo moto na avion azwa bateme teme avion lingi crasher andimi nkolo na l'air wana avion ezo crasher mai ezati bateme ate le baptême de Jésus va couvrir cet homme là. Amen. Non, la sainte doctrine, c'est la doctrine de base. Fondamentaux. Après, il na mission. Donc, au monde, il y a 4e. Baptême d'eau. Après, la doctrine d'imposition des mains. 5e. Non, 4e. Na 8e kobo. Na rotia mutuloboko. T. Na violé. Na rotia mutuloboko. T. Na 8e pétage, il y a haut niveau. Au tchate, il faut ça, Mélana. Comme il propre, après, au sani. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Ce qui est en l'eau, moi, ma bé. Il y a un lot, na zo bundana ba passer. To boité, ce qu'on met là, au melinda mona, au mela, on a pourquoi. Mais air et qui l'était. Non! C'est ça l'imposition des mains. 5e. Enlèvement. C'est enlèvement. Côté Abatou, quels sont les signes précurseurs de l'enlèvement? Pourquoi il y aura l'enlèvement? Après l'enlèvement, il y a quoi? Les 7 sauts, au fond de l'Ibisson. 24 vieillards. Vous comprenez? Donc, il faut que banani bakomata les abisso Israël té. Biso nation. Biso nde batu oyo toza koto oyo tondimeli Yesu pour nzamba ba yuda. Après il y aura quelle période? Il y aura le millénium biloge belé kolekana toté ya. Batu a préparé là. 6e principe, c'est le jugement dernier. Qui sera jugé? André. Je suis béni aujourd'hui. Hein? C'est les 6 principes de la sainte doctrine. Nous, on a 2 Timothée 2, 2, 4, 1 à 4. Donc, tu as dit au moins, il y aura papa. Parce que je te regarde droit dans les yeux. Nzambe azaya bisonyos. Ceux qui ont eu révélation na point moko. Tika moningo pe azo révélation na point. Yo zanzambe te. Mais ngana au conseil en tant que mutu oyo bakan condamna. Zonga yo moko komi présenter na Canada, yebisa bango na innocent. So ba boyo ba kotso na prison. Nzambe oyo ya yo. Soka zanzambe ya solo. Asekisaki Yesu. 3e jour batie ba soda na porte abimi. Yo peto mona yo obima nzamba sa miracle a sorti. So qui peut au salagi pité ango. Donc ba condamné au vandi au payer prix. Il y a prison na yo et puis OK. Okimi me banana au baza wapi. Otiki moi c'est na ba problème. Église des âmes bokana mission ezaki ya yo. Nana ote ya kuna. Donc moi je crois que tu dois assumer. Alors ne viens pas nous donner des leçons. Normalement na mboko ba passer corps du Christ mboko ba ko tikote ya te. Il faut te livrer normalement na neloko ni na Interpol bazongi sayo. Tant que tu fuis la justice, tu n'es pas normal parce que il faut la justice Hollanda nenge mas yes of kima justice te ngape na kimate ba te belé ba kimate kudina kimate kudina terrestre ata na mbongo ya kokima akoya ko futa ba te a prison wana a okende me ba ozoyo il a fini son cas. Merci après beaucoup. Lelo a commis libre malgré a commis une infirmité et ça ba combat ya vie. Merci prophète Denis Lessi. Je pense que le message m'aurait passé. Le qui tient mutema na personne a invité un cadeau on a invité na lelo avec elle tu sois on comprend très bien ce que j'ai retenu comme message. Moko ils a dépoté dépôt ya ba macroniste na dépôt ya ba violeur. Parce que na roya l'émission mususu na yebisa mususu aye akimi Afrique du Sud akiyawa. Merci beaucoup Richard c'est ça. Na pesa na to yamba. Longola ba to ba loso kasi total la soko continue. Bah commenter bah biloko wana ndika bokeli le prophète de Léon na ba toute la question si on permettre avec tout le respect que j'ai on permettre na kotisa mundi. Nani yango. Obangisa nga. Ko bangate. Nga bangate mais moto. Bangate. Ouais kotisa nga milu awa. Ti minute ah non ya tete. Non ya tete pete. Ngoma Afrique. Obi bigena Richard Tessa et denga bisowaka to kotsa notre surprise d'aujourd'hui. Mani de show. Ah, oui, l'ingande de Golangai. Man. Nick de show. Ouais. Ah, Mani de la l'eau de champagne. Merci beaucoup l'homme. Oh. Banana yo.
excusez vraiment. Excusez. Non, merci. Excusez na la qualité. Oui. Et déranger t'es l'homme de Dieu. Non. Ah, oh, de mon angat. On a vu comme ça ma campagne. Ah, OK. On a vu comme la météo. Ah. On a indiqué OK, comment la venir. Moi na venir. Mais na di météo ya. Bon, ah, oui, attendez, nous on décolanga ipe. Ya bisinga teke na oye pa. Ah, il va répéter hein. C'est une émission. Ah, OK. Ça ya to ça émission vraiment c'est très important. Oh, tu rejoins moi eloko yango na. Manika voulait pour casser moto rapide. Na biso yaka. Prophète Denis Lessi. Comment on a ndeko no roi maniqué permettre ngana bon sous le déranger te na bengue vraiment na émission on a yambaka ye et puis na ro yambo émission tu le gobi idor boko là foyer langa manique des gens na banga ko bané peut-être maniqué yaka to ki pas prophète on sait jamais même sous soit nga na habité na ça que surprise dans mère yaka to ça mutuellement surprise dans émission comment on a ndeko na yo na résidence na d'abord premièrement awa pour la première fois mais qu'on tout ça na émission mais awa on a dit awa na ne sengo parce que na zako luka epé pona solana ye na pc ba merci ndenge abundaki pona mutu te mais abundi pona justice ya nzambe na ebaité na monika ndenge azobunda et puis ça m'avait fait du bien non pona nani aloba mama matina banine franchement j'étais très touché pour ngana eto solo la te mutu mo pe a yebisa yelo te mais la justice a saliango. Et puis, maniqué à peine de Konanga. C'est ma cousine, de Konanga, toi, Mboka Moko, toi, côté Moko, Ande Konanga, toi, côté Moko. Nenga Zavana de Konanga. Maniqué. Sarata, Nenga Zana de Konanga. Ouais, toi, Bande, toi, Coco Moko, Bissonius Basara, toi, Coco Moko. Donc, ngana côté pasteur, yé côté journaliste. Côté famille. Bate belé ba ngote. Or, ngaiso na bina sale la e. Pour pas na biso ba détruire de côté. Maniqué à juste. Soka moni ngana na erreur. Na loba vérité. Et puis na benga ka été non pourquoi té na otiki asi c'est lo na yi. Et là on a ce plan na yi. C'est la justice. Les sembo wana biso ngo pa na biso. Ba sakata ba za sel. Yango na moni susu aidor Nathalie émission o na uti ko loba na kuti ko sala ngona Afrique Langue TV ne omona ina sika ki wana. Na ngai na loba soki boza na problème na pasteur Denis Lessi, le prophète Denis Lessi, bo loba na ye. L'infraction est individuelle. Omoni era na ngana kenoti na sex tap. Bat pekisinga. Pour na jupe na ba matière. Ils ont la téléphone. On a publié. On a monté le bosson na salle ma bien publié. Pour na essayer ko toucher famille. Pasteur Roger ayaka arate. Papa Roger ayaka na internet te. Prophète Denis c'est une mission na ye. Mam tozolo baba pasteur ba yela biso ndike bango ba nzambe. Pasteur ba comment ko penser ti sapato. Ko tchaye boye. Afungoli batu combien misu que pasteur azamutu afinga pasteur talakisa que non pasteur azamutu et le kosunga na comprendre binote ba sena nzambe au lieu que tu bo sepela na prophète Denis Lessi na ole bate pas za na lo bien kuna pe na Afrique Langue TV na absence na ye au lieu bo sepela a libérer bino bombo sango problème a libérer bino pasteur amutu hier il s'arrête pasteur amela masanga pasteur a koko ya nekobo pasteur azamutu pasteur asenga nzambe pardon po azamutu na comprenante siko mutu kuta libérer bino bato na mona bino c'est ezeka atana ndako pasteur okutika bouchon ya bière bazobomba oh mundi miso amoni ndengwa nisidi na kutaki bouchon ya bière kuna OK pasteur amela bière na miracle boso Yesu zaka 20 bato amela na fête ba langwa ka zomon et puis de deux makambo oyo keno oza na problème na prophète Denis Lessi ozo finga mama Tina asalioni omona na nani na plateau ya internet oza na problème na pasteur Denis Lessi ozo finga papa Roger asalioni omona tozo créer ba makamo omoni place oyo elongwa kasiko ba makamo internet po bino bokoma kata so bakangisi pasteur akangisi metango yo tiki problème oza na pasteur na prophète Denis Lessi OK ko finga papa Roger o aza mosali na nzambe pe
On se tenir compte c'était que non ba porter au plainte au longwe na mutu oyo zane problème aucun na mutu mususu. Ah maman Rose Lessi. Maman Rose Lessi. Au finga era au fingier pourquoi? Au fingier pourquoi? Papa Biki apparemment il y a Biki bon ba concert à prophète Denis c'était selon ses propos. Ba conseiller bébé. Ba conseiller bébé. Ba conseiller des afin du prophète de la nation. Tout le banan to. Tout le banan to qui pas tozongi pas hein. Est-ce que makambo au prophète Denis ça na mboka o era salam. Tout ça ba jeter ba pétage bani tozongi pas tozongi pena na indusa. Tozongi pas na game. Hein? Makambo mineno yo prophète Denis ça na mboka obama kambo ba prophète Denis bandima po mboka o lelo peut commencer à la téléphone na liberté to comme appelle la liberté à langage bango ba participer ba kenda ba kacho pour na mboka vous comprenez martyr ya mboka lelo oyo ata lelo prophète Denis azate na mboka quand on parlera de pasteur on parlera de Denis Lessi. Il y avait un Denis Lessi à Salabo, il y a Salaba, on peut ça par exemple. Il faut nous omitouna, tant on a yépé na média yango, na passé pe, ti ba na ba otika ba loba, nga pa na média na neke no ti na ozate ba lobe la manique de John. Il y avait une femme, il y a internet boye, ba finga e toxico, bobo, lelo yo akoma ki boye akoma pour élévation ezoya, na ba nokene sa ba analyse na ba Cameroun na ba États-Unis na fani na ba prêtre non ça l'analyse. Père on azali. Bino siko boyela ani. Tant on a un problème na prophète Denis Lessi, on a quoi attaquer papa Roger, on a faible. On a faible. Et ça là est l'autre. Et ça là est l'autre. Oh ya. Affronte ton adversaire. Pourquoi ceux qui nous sont la choix à place on va répondre au thé. Net so un problème na manike comme finga no prince ou comme finga no Jonathan on a un problème na manike OK place mo boté bon faire voyager moi na été ko produire moi na été et c'est moi na nga zanga nzamba registre Bible yango mo ezoloba soko za na problème na mutu ke no senga yende pardon habite ke so za un problème na prophète Denis ke no senga papa Roger pardon ti nga zo comprendre yo pété era au moni na vie bato bazalaka na okeno na boy bato bazalaka na koloba ndeni bato oyo bazalaka na transparence bato bazalaka ouverte ou ouvert bato oyo bapesaka confiance eza bato oyo bazalaka fidèle. Tu n'as pas été fidèle avec le pasteur Moïse. Tant vous avez besoin, pasteur Moïse il était là pour toi. Mais aujourd'hui ça la maman na trahison. Comment on fingaye et on a eu ça que tanga comme maman kalamba été parce que a traître pour mutoyo a contribué na mamna voyage ozala toujours na minute au fingaye. On connaît le moine par son habit. Mabe osali kuna nde na yo ba flatter bozala bongo lelo zo flatter côté parce que côté chiko ezobima kuna peu temps peu basolo proposition aucun des sous non tu n'es pas quelqu'un de confiance oui en ta confiance ya manique les jeunes na premier temps le prophète Pazawa na sur le logo Lelo na toile, je pense qu'il y a des sorties médiatiques, il y a des émissions prophète Denis Saoutiko Leka sur des vidéos, des photos tout le monde qui il y a il paraît prophète Denis si a vu des enfants mais tout le monde ba live comme au salama de dire prophète si yomoro na makamba batu au téléma ko zo aller devant il y a yomoko siko yangwe komi awa quelle est le leçon au kokopé sana batu tout le monde ba live. J'ai vu notre artiste comédien la Duchesse qui a fait des lives pendant 5 heures de temps comme ça de dire au moni naza obligé à côté lobela yo parce que yo pour lobela ba vie na biso a bateau. Alors dans tout ça bon il y a une différence naza na répondre à la question ana na répondre la Duchesse kasi tango likamna ye comme biso nde to lobela ye o sali bien ngo lobina échanger l'autre. L'essentiel il na kati na ye bakaki na loko waniza faux. Ama loko ya faux. Boya na bandela likambo. Boya na likambo ya toxicomanie. Tango baba na makamba bombe, batu nyonso bazela bakanga. Batu tout pour na motema mabe. Ezali nzela na lekara parce que j'avais un mari qui avait la dépendance.
na banda ekola na mobali nanga mais ba traiter ngo ba bamanga ngo nelongi photo te vidéo te bino tout au salon tango prophète Denis sebi ke na bali moi sami balete ata bo sali 50 live et le belé l'autre bien yes ko alinga prophète a répondre ni bah il peut c'est non répondre répondre l'autre ya ya na makambo ya ba théâtre moi j'avais déjà parlé de ça l'encourager ce qui a lobby que le prophète Denis na lobby bien na évêque na mwasi na ozana mwasi kaka moko mama tina ozana na bali c'est que mama tina na bengani parce que na cause na deux cité ba lobi na deuxième bureau babi deuxième bureau na loba très bien que ce sont des choses et qui ont été depuis longtemps bango kutu ba osutuka pour peut-être ba pesi ba mbongo peut-être yebi esika biloko na wuti et wuti wapi d'abord mais wuti na ba ennemi ya Moïse bi bateau pour ngana zo soutenir Moïse na justice na yé parce que Moïse tango a lobby que bato bazo salanga mabe bato to mona preuve te di abimité te di abimi to moni ba ko luka mo sinete ex femme na yo babotana baluki to moni alors ngamo na su ba menace Alvin balandi ba mbango mona na ba caméra ba keti ko koloba ke azai na nyongo ndako so Moïse a pese mbonga o nyongo ndeni c'est-à-dire quelque part ndé moni place ngana linga mo. C'est-à-dire la justice. On ne défend pas les individus, on défend la justice. Il n'a pas défendu Tina pour Azali Tina. Il a défendu une femme qui n'a rien à faire dans le Bitumba. Maman Rose a côté Bitumoni. Bon, ngai na ko défendre nini parce que longo eza ngai na kati na yebi ke na mutu ba publier siko ya défendre na défendre nini moi siko place yango na lobi na ba boza ba nya yango na tiki bango ba manque d'intelligence na minute o ya ko tika ba nyonso ba kende nango bo kende nango ti place bosuka mais ça me déranger attends mon avis non ça me dérange pas non déranger ngandele et yo ndozo mona nga o moninga na mutrama très allé nga kutu na répondre nango na van na nga pe na à l'aise nabi kolinga mwasi ya lisumu ya mabe oh mais un homme marié déjà kolinga lisumu na lo atika oh boniko nabi kasa ana 10 basi ya babomi nani Pierre Kassa ana 10 femmes oh pasteur pourquoi vous le béliez était c'est ça 12 ça sera 12 so comme ça sera 12 on les kana te ba lo ba lo akeba bato eloko na kima na ngana kende na senga na sa transfert pa baba batango de nani e bato ya rêve ba décevoir eloko na kima kunani oui basit bala na yo ti na 8 nde na kimi na bina ozo eloko comme na on barin na robela prostate nde na kimi siko na kimi kuna là, ils sont des femmes. Non, les gens ne comprennent pas les choses. Toi, Batou. Au paix, au Betili Bakou. Ok, nanani. Au la paix, vous avez un problème. Donc, mais moi, je ne peux pas exposer ma famille. Je ne peux pas exposer. Jolie Mayala. Alexandre Kazembe, réponse Nabino. Prophète Denis Sassaka, maman Tina. Maman Tina Zawana. Écoute, la maman Tina mingue mani. Je respecte la femme. Maman Tina baba sur photo côté là parce que baso se respecter. Pour moi si na minute baso se respecter. T'es na TikTok moi si na zakaka. Bolak saka nini? Na zakaka. Bolak saka nini? Hein? Bozo lak saka nini? Kotula. Et bon ce que baso bava na banda ko se respecter. Oh mko nini? Avec tout le respect que je dois à maman Rose, à maman Tina, à maman Denise. Vous comprenez? Maman Amy. Maman Joël Kabasile, ba maman wana, mukoni romona ba wana ba buso ba internet. Tala siko mutaka mwasi ndenge za populaire na internet. Bo mwasi ndenge wana yo ero yo bandi ofinga mwasi na yo moko kutu atine mutapesinga mutaka na yo ex na ye. Wana ngo. Ouais. Oso yana ngomona ki ona ex aki. Mais so pibe okanga yo amani ke fokeba. Boya publier ba photo la nga bakangi mutu. Oso mona ex na yo mutaka. Te bakangi mutu. Na yebisika manike atika bango mais batie ba photo ko bimisaka photo oyoki mutamona kiango lobby da kenadi na bi matière yango na sani abina ngate pa na bitika oui alakso nini oh na bitika nga bisitika abina ngatika ngana osala te pona boma batu te ngai na sala ka po église ebonga alobi na lemba be na ngatika ndeko na ngati ya anniversaire Roger no abitika ndeko na ete abitika Yego da bundite pour ngana pekisa na bi non tu peux pas mais basi ba monake merci da bonne cale papa moi on n'a pas un combat pour aller prendre les vies privées des gens non
soki oyo likamoneti na uto lobawa ya pasteur est-ce que na kosi to eza bongo na leta bakondanaki ye ou pas bakondanaki ye ntango nga bakondanaki nga awa bake na nga 10 ans toke na appel batiki nga quand les mêmes personnes bakondani les mêmes personnes basani batiki nga justice bakena nango ye siko neti boye bato neti mosusu wana ati azwa problème nanga na swana na yo nga na swana neti bato oyo baosalela nga bémission na swani na neti dichesse disa benganga na poto de lesi nazoya tosala moto bon surprise na swana na ye au contraire fanatique nanga lelo nde na longwe po lokola bandi kofinga nga moins qu'on a supporté les exact bon mais c'est que je dis la vérité je n'ai aucun problème ni na bango ni na tel o batanga ba komonanga ni na pasteur au Canada wana wazoloba donc na tika kozwata ina ote bon yo siko mutozo pomna été c'est que bazotinda mais muto azotinda yo pourquoi azotinda ye mo azoloba bato mususu pe pa nani prophète bazotinda bango te bazosala kama à se faire désirer par mutu wana kenate bazana problème ba kanisela ye d'accord bato mususu bazotinda bango te flatterie flatterie ngai nde na fandi boye yo pe ba prophète pesa gyo mbongo de fana matina c'est le gens OK ngana bizaki bongo te ngana bizaki bongo te oyoki nde na lobi awa te ngana loba vérité je l'ai félicité parce que hier sala likamona na ndenge na ye pe bango pe bayeba te ka ndeko nanga lelo ba comprendre que te na lobi on polele le polo ba ayaki na fait oyeba ke tina lobeti na côté banda makambo ya penele banda tina côté la passer na tanga sana ma campagne shoot na ya to sa emission tuna ngabe ngana Michael Mbaye te na mona ebo itakamba abi ayebi te ngayebi et c'est na petit sai mais ndeko nanga na yebi te na sola na ete mais na tala ka droiture justice oso comprendre muto yo swani na yete pourquoi ozo bimisa ye ozo na bato wana te ozo ko incriminer mutu ozo na problème te ngana yeto swana ata liboso nzambe okote lo te na bato ala nyoso ozo baloba komona ngai esi yo mona ngana swana to un problème particulier mais pourquoi bala non bato moko église ya on va continuer to ke ba continuer ozo mona makambo ele kala nite mutu oyo ba mise ba kimi mutu oyo alonga na ba mission na Europe bakimi ayeso amemi so ba mission na États-Unis bazela ka lela abandela memi na États-Unis so bakimi azolela na ete azobeta na ba concert na normal bato bazomona ke ba orchestre na bango eza normal bazo continuer ko finga mutu oyo bazo kanta azolela bazo finga Fabregas mutu afingi yo mutu eza mutu auta na orchestre na yo po ayebi ba problème ni bozwana shomi otiki shomi okomi na ko finga ka Fabregas okomo est-ce que yo sali mutende prophète azabo okofinga mutu pena bonobo eza normal te mutema mabe tu es aigri fing ozokoka kofinga mutu ya finga ki ote pona nini finga ye yango tozoloba l'infraction est individuelle soki nga na sali o mabe finga ngai kofinga ba oya ngai te ba na problème te et puis delile sango bozoloba na ye delile stokutie na mawatin eza même maestro azobeta ba concert na ye ye mutu bakimi ye azobeta azako bina azabien bolingaki alela mutu abo olinga lela aolela te mais ye soka lobika likamo ko babino nyoso bandi olela mais on vous a pas tapé pourquoi vous pleurez comme ça hein on vous a pas tapé pourquoi vous pleurez comme ça donnez l'essier ye l'essier l'homme de pétage alobaka vérité botika ko s'attaquer na famille na ye bo s'attaquer na ye Manik de Jean, tout comme peut-être na o na CGO, prophète de Nilesi. Tout moni na habité na linga rap moi, na sincère. Ming ba ido, yo mgo na vie dio simba. Na ya pas non parce que moi côté véridique non on ne trouvera pas ba email belé na mukilité. Tout ce que na moi CGO et tout to kabwana ngo. Le tout moni de qu'on a biso ans na ba comédien biso mnyene ans na siatula. Ko sala nzembo ya ko kontitila yango vaseline non une disque ozobima yo omoni studio ba futi mbongo ba sali na clip même si aujourd'hui je m'entends pas bien ou bien nazana mutu mobwe net mic tant ba kumisi ye azo mundela mic tuna mic tuna suna benga ye pona epse que ça là non mic même s'il y a une erreur des ayadi à salaki c'est un serviteur de Dieu naza grand fana ya nani oyo comme nani oyo
c'est à tout là. C'est tout là. Ceux qui battent 4 na mokili ba comédien. Premier comédien na ngazaye, ngadadia. Na ba 17 voilà. À part na longwe lelo. Na longwe po nga na is fan na ye. Mais ya attaqué. Ya attaqué nga na sale mabete. Na sepe logote. Na peut-être ce copain. Na bomi mutute. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Non non. Il y a mort d'homme ici dans cette histoire. Non non. Bon siko bakende koyema vaseline pourquoi? Directement on voit directement que on attaque Mike Alama. Bassesse d'esprit. Ngai ata lelo yo batu mususu bazana kan o tamsu Mike aza ba ofinganga na ko ndima te mutafinga Mike. Na ko ndima ngo jamais. Parce que c'est serviteur de Dieu. Biso nde ba serviteur de Dieu to corriger ye. Mais bino boko kota mwana te. Oui. Pour biso to la corporation to solo là to ça mais bango bakoko bino ba comédie ba donner des leçons. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore vérifiables. Motalobi na zemi lelo zemi longo. Vous comprenez? Donc on peut pas parce que quand on a l'idée to na lingi était na kende ko sala banzembo ans vraiment au bandaka na ngai o yemelinga banzembo o soki o sali ba vidéo na komona c'est pas un problème moi à ça pas on peut na wata ba biloko nyonso sala c'est bien mais c'est pas bon. La spiritualité c'est une autre chose. Un pasteur nous quoi Mike ana bampate banini beaucoup banda ko exposer vaseline parce que quand vous parlez de vanille vous voyez Mike Kalambai mais je n'accepterai pas ça. Ça c'est fort hein. En tout cas ngana Nazali Moutou, il y a Batou. Tu vois, même Mike Ana Petit Nanga, attends le lot, il y a une coopération. Mais il faut soigner le lobby. Non, tout le problème pété. Il y a un bon yakin. Mais, beaucoup de gens les lenzemboté. Beaucoup de gens qui studio, boye, lango babi soukanachan. Soukanachan. Mais ça bien été. Na mususu nani fongi. Oazo ke ndoko yembela soki tunini wana. Sura tse komona oh sima so sima mi fongwa ma sima lu tolele. Voilà donc yo mongo pasteur yo mongo to viola ki basi bakanga ko kota prison tango ko fe akenda poto uzomona obineli lisumu. OK bozolo ba makambo zawadi ndeza wana basimba ete eloko te zemi panza zawadi sana zemi elonga zawadi. On comprend papa. Moi aujourd'hui je peux, opinion peut-être que c'est tout, mais je suis honnête spirituellement. On ne peut pas insulter, on ne peut pas humilier un homme de Dieu comme ça. Entre la corporation et biso. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. La gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Yo 17 ans à Yaka. Au PDC un peu monte mon qui est un comédien. On t'a soutenu.
pour eza corporation na bino mais bino ba comédien makambo alobaka nani ba comédien ba inaka tokotela kiyo lelo yo po eza vérité il fallait to changer le roman boy siko net d'ici c'est na ngai to a problème je sais pas et puis il me reproche quoi à reprocher parce que yo okota makamba batu o pe makamba na komi makamba batu te na lobaka de vérité abiye pas lobaka vérité la vérité te pour makamba lobe ya lokuta vérité vérité mo kezana te et ils sont basés sur la photo ba non non mais l'expliquer na bien des émissions en andi na expliquer je l'ai expliqué le tout ce qui est là est vrai na lobi na mno zabo bolisi na lobani et puis eza vie ya mutu nana kota vie ya richesse toi bala te naïbi toi zarana na la wa pese pourquoi les gens veulent aller toucher na vie privée ya batu awa nga na pekisi mutakala wana bimisa te faut pas penser ça mais merci oh mais on a oloba makambo na olobela satula zanga satula ozomona wana c'est moi ozana bineme be lobiso ba misi mutakala nde misaka ya penel comme ça nga moneti kente wana binemi na bele babimisa mutekela ya penel là et obi combien de batu ba lela mutakala obi batu mususu ba neti ba manike beza batu mususu bazala osaleli mabe me batu molela obi que na tangi na ba commentaire batu ba ofinganga ba bisi ba pétage to linga yeka bon to sepeli na yazala la yeka bon po ne manike alobi et ko changer nga bandimi n'existe et ko changer nga lo moto surtout si je n'ai pas commis erreur voilà Dieu est juste nzamba so kinga na commettre erreur te bakoya kusala batu ba okende pourquoi leur problème c'est humilier des limites leur problème c'est diminuer des limites leur problème c'est bazo sepelisa batu mombo po ba pia ba mbongo bo fonctionner mais bo luka misala boke poto tile bozala ka ba semi bo luka misala bo sa makambo wana bokoti ba studio wana po bo sepelisa bo luka neti ba pesa bino mbongo neti ne po diviser pour mieux régner papa batu ba menacer ba Moïse Mbiye tile lo Moïse église ça succès ça mbongo ça dans kutu bala likamba gege kutu après wana yali sous dans plein les sous c'est-à-dire pour te montrer carrément que nzambe pour mona nzambe agiste pour ba yebaka que no ba déstabiliser ni l'église est assusté na moni ba longoli petit na ngati azo betaka ba live et je suis m'assuté pour monter na mutasa crochet non prophète yé pena qui a signé contrat alors ba payer $20 mais tout le monde qui a compté ba dollars rebelle yé pena na nzembo moko kaka omoni ye na sina qui na émission label moko te lingoso na nzembo moko kaka osali trahison ya label moi que ba bon même ko porter plainte pasteur atiki ye biso do porter te omoni ba to ebele ozomona ba lukanga na porter ba plainte na porter te bazelanga te na plainte te ponga na porter te na pekisi kutu ye pas question ya kotia ba biloko wana esozoka bon bango batie ba photo ya bana batie photo ya bana nga batie ba photo ya batu ba famille ya batu dans les vides bazina ba mama rose c'est pas grave mais ba bossa le long monter Dieu paye tout ce qu'on sème on le récoltera ata le loté lobby on comprend batu ba kenda si matawa kende funa de leti popoto zoi bazwanga kale baza abi mata mukiaso manguba libana so bazwaite kale baza azate bato tout bakanganga basa complot nanga bazate papa le ko batindi imitation batindi pension nani conseil spécial yona na boloko oya ko ba conseil spécial nani azaka na deuxième période na bango tout wana bato bakanganga ministre intérieur azab tout le monde qui m'a touché le député du cabinet ancien on est président de la République à Kenya Ouazana Kabila c'est bango ba paye la minute au bango tout balonga misala donc pour dire que on vous laisse partir bon que de sera bosuka bosuki oza conscient que maman Tina Zaï non conscience même pas ça mon problème pourquoi ils veulent s'en prendre à quelqu'un comme ça Denilis vie nanga izo concerné bango na nini pour nga na soin na bango te et nanga na soin na bango na soin na bango te moi je continue batala ikili te lobby play ça été Nicolo ça va te batu bazai na bango kutu batindiki nga batu bakomo Congo elingaka bongo te et puis mutu auto continuer tia bongo la motema yoza journaliste babi il faut se convertir sala musala na yo ba colère mususo Denis abenga biso to yaka émission
asala émission na ngate Ah, bongo ngai il faut kana sa émission na yo ngana quand même star ouais na osali na ba maniki na sai na yo na sai na balukamba na sai na ça ce que vous avez besoin émission oye ya mutuma RTG lelo akomi na YouTube aloba o alaxara biloko de ça osenga ba mbongo wana mais to sai na émission de remate atubeliemo te non abenga na ko sa émission na biyaka abia na kanisa kindenge na sanga bite wa mona yaka moi je crois que bande ko ebele botika ba mama Rose botika ba Tina botika ba Winnie botika ba to ana nyoso botika bango tranquille parce que boza problème ni na bango c'est ça boza problème ni bolingi mbongo ngo pe lingi binote alors vananye vananonye continuer na bino ngana après na sai bango na sai bango ndena awa ata balakisi ngai ota de lesi yo motakala peuple congolais na roya na websa bino na faiblesse o ngai faiblesse na wana kutango te bolimsanga mo ndeko na bino na le seul pasteur a senga pardon na Congo kanga boyo moni ba nyoso ba sai berere yo so moni ba senga pardon ba comédien s'il vous plaît bossa ba théâtre na bino bossa bilo na bino vous avez beaucoup de sujets ne faut pas aller dans les histoires de vaseline ne faut pas aller dans les histoires de ce qui nini non bon respecter Batou merci vraiment non vraiment maniqué ba finga yi même ngai ata na ko fute mbo ni ndeko nanga vous comprenez donc azan deko azali journaliste azan la justice maniqué pas reprocher na TVP amba moni mais na benga ga été pona loba na e. Non, merci chez Djonga. Djonga de. Ouais. Tolia Tomela. En tout cas, on peut s'abonner sur Manique de Tokos officiel. Maman Oyo, maman Nabiso, na yoka sangwana auto. Maman Nabiso Kazembe. Alexandre Kazembe. Ah, pardon, Piangaï. Alex. To kabolata na yo. Alexandre Kazembe. Kazembe, Alexandre Kazembe. Maman ngai sanguna yo na yoki musika mama. Mbote oyo eza na moi retour. Maman Alexandre Kazembe ngabe na kosi na mbote. Manika isinga asalika partage nangai. Omoni toko za la unité. Basa partage bon ekoki. D. OK, c'est dit que ndozi ka sabi o chemise no lotaka, c'est dit que ndozi papa na manase. Ngala ta L. C'est dit que ndozi na Turquie. Mike Awelo. Na C41. Na C41 et demi. Silva Diasona ma ba condoléances na famille Dora Moura, famille Moura na pesi bino ba condoléances bocho perdre Dora Moura akufi a na Kinshasa masaka na Angola, donc ba condoléances vraiment na Maftou na Yannick Bouendo à l'imbattable. En tout cas, ma condoléances vraiment les plus attristés. Maman Dora Tiki Bisso, Bita Morena, la reine de Brésil, la Brésil reine Azalaka, Moko Morena, Morena de moi. Allez, je gagne à Londres, Papi Kéline à Londres. Tous ensemble, merci. Prophète. Merci. Merci Ndéolangay. Ah, merci Maniké. Ah, ça fait plaisir. Nous sommes arrivés à la fin, prophète. C'est bon, hein? C'est bon, ça fait plaisir. Maman, on a comment on est? Pardon? Donc, la longue boy, maman, on a comment on est? Maman Kazembe. Eh. Je suis maman. Yote. Ah, prophète, tout comme la petit na hote. Ah, c'est toi qui nous papa na manasé. Hervé Ankole na Goma. Voilà, Hervé Ankole na Goma na pesi mbote siko na ndeko na ngai. Na pesi mbote na Dr Diadi Leteta. Na nzembo na ye oyo ba yembi kitoko fera yembi. Yembi OK. Oui bien. Na bien. Hein? Nzembo kitoko. Oh ba yebisi nani. Et puis na pesi mbote na Jongade. Jongade OK. Oya soutenir biso makasi. Na pesi mbote na Tshura Mbomba Lembatable. Oyo azape moko ya ba partenaire na ngai makasi sketi lwalwa. Arthur Nzemene ndeko la bisa musakata omoni Maniké Arthur ozoya ela Maniké ba pièce donc na pesi sumbote et pa ya ndeko na biso nani Konda Liloba et puis Kabundi Alessa na PCP mode bon prophète aussi on a zo separa nae na pesi mbote na bande konyoso na lingi na tirer attention na bino. Sozo ça ba émission net ba pasteur bolingaka ko tirer ngai loba Maniké abiba tout musuku to répondra ba soko moni na répondre en tant que prophète et pas ya ndeko prophète o mususu o azo loba makamuso moni mutaimi nzambe nzambe zala na champ na yo mutu na mutana champ o nzambe abengi na zongi sio conseil zonga na Canada
présente-toi devant le tribunal. Nzambe oyo osambela so aza nzambe ya solo aosekisa yo. So oza vraiment innocent, prends l'avion, rentre, présente-toi. Baobomo te Canada te na bien Canada baboma te baboma te baozo so nzambe oyo ya yo asalelo miracle. Ça c'est un. Deux, Congo est un dépotoir te ke batu nyonso babebisi libanda boya ka biso de tutoni ya tokoki po bino bosa ba komo libanda biso ça yawa. OK. Alors botika territoire na biso libre. Merci beaucoup, prophète. Donc, on a pesi batu nyonso manike mbote wana. Merci beaucoup. Et puis, on a pesi mbote na bandeko nyonso pour balandi solution. Merci, prophète Denis Lessi. Ce qui moi le besoin sibino. Les restes tokende. Nous sommes arrivés à la fin. Pardon, vraiment aux qui singa. Merci beaucoup, prophète Denis Lessi. Merci à Hervé Ankole qui nous suit. Bon séjour déjà Mike Lokamba depuis Turquie. Merci à Sidi Gendozi Papa Namanassé, Serge Diane Ferry qui bienvenue au Congo. Bato tout balinga beaucoup Aïdor beaucoup là, Nadège beaucoup là ma sister. Joyeux anniversaire à toi. Ma fille Richard c'est Bakou, moi je vous aime beaucoup. Berlin Ngamete, Richard était ça. Laisse-moi vous dire bye bye. On se retrouve tous au prochain numéro d'ici là. Abedachou. Abedachou. On a allé à la renette. Ah, c'est folie à Abedachou. Merci beaucoup Abedachou pour ton beau gosse. On se retrouve au prochain numéro. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.